Nzambe nyonso tu napesi bino mbote partout bisika bokolanda ngai à travers vidéo oyo eza susu ngai lisusu mpona bao bayebi nga te bala liboso bolanda ngai eza nga mama Patience Kalonji naye su kopartage na bino message bamessage oyo nzambe apesaki nga lelo mpe eza mpe kaka ya Congo parce que eza bamessage oyo après message oyo natiaki ya 18 oyo nzambe kopesa yango na nsima yango moni na ye mpe susu lelo nalobela mpona yango mpe nalobela mpe na mosusu nalobelaka te mpo video wana ezalaki mpe molai makasi nakataki kaka nazwaki baparti ya l'essentiel yango na ye lelo susu topartage na bino mpona yango mais avant tokende mosika kosolola mpona makambo yango na osepela tosambela ngai na bino elongo efasoki nzambe azala na biso ebande petition ya suka tokambama na molimo ne tobondi na kombo nyonso nzambe topesi yo merci yo oyo permettre na bolingo nokenda kutana susu ensemble lelo na bandeko à travers vidéo oyo papa René na kati na biso bolingo na yo ekamba biso elobela biso oriente biso makila na yo couvrir nga mpe couvrir vidéo oyo combattre vidéo oyo combattre vie na ngai plan nyonso to ya satana contre bomona ngai ezali le sans effet na bombama na makila na yo mpe vidéo bombama makila na yo na kombo na Yesu amen bandeko naye kopartage nos message mais avant na continuer na pesi nanu merci mingi na bandeko nyonso to batielaki nga bacommentaire na bavideo oyo utaki koleka vraiment nzambe na nga pambola bino na mingi nayebaki signification ya chiffre 8 te naye koyeba makambo mpe bebe bolobi na kati vraiment esungi nga mpe mingi nakumisi nzambe mingi napamboli bino nyonso tu nzambe na nga apambola bino ya mingi nasepelaki mpe eza na deux commentaires moko na kati kuna azalaki na posa na clarifier awa na éclaircir awa mpona korépondre bandeko wana mpo moko mpenza akomaki na momaki no atikalima na susi mingi na likambo akomaki akomprenaki nde te moto moko akomeli nga na bacommentaire alobi ke président na biso Félix Tshisekedi nzambe aza sataniste nzambe akoki kopona ye te akoki kopona ye te personne nalobi mabe nzambe akoki kopona ye te ngai nalobi jamais bandeko tolandaka mingi tocomprenaka bien tolandaka na bokebe bamessage tocomprenaka bien nulle part na video wana ata na bavideo na ngai nyonso to natie na YouTube natikeli kolobaka Félix Tshisekedi aza mopona na nzambe non alobi nteke aza mopona na nzambe nalobi ke nzambe alobi coup d'état ezosalema bandeko nani yango akofanda boandima coup d'état eselema na mboka na ye coup d'état neyaka na makambo ebele ntango coup d'état eselemaka bato mingi bakufaka du nzambe azosenga biso tosambela feke mabe oyo bazokana kosala na mboka mabe ozokana koya na mboka na biso eya te yango nalobaki na place wana ke ye mpe tosambela mpona ye mpo ndeka makambo oyo ya bakor azolokanga bakor makambo kaka ndenge ebimi boye baverité ebimi nde akomi kotelemela baona makambo mosusu boye azotemela président wana mosusu na Rwanda azoloba boye biloko wana ezomemele mpe bitumba eza biloko wapi bato balingaka kokonza biso bakolinga te parce que tolobiki na nsima ya mokonzi ya mboka wana bato mosusu mpe baza ebebe na nsima ezalaka ye moko te ezalaka ye aza kaka lokola image oyo tomona me na nsima ne baebele mpe baza na bakolaboraka baza contre pasi na biso contre pauvreté contre vie oyo tozalaka nango na mboka biso tozala nango kaka bango baza pour bongo tozalaka na vie wana kaka tochange te bomiso ezala kaka bongo bango badondaka na bozwi na biso donc bato wana bakosepela te bamonake bana koko bafungoli misu bakomi koyeba nini bakosala mpona kolonga na bowumbu na bango to mboka kokango bakosepela te bakolinga basala ye mpe mabe nde na sansi wana ngai nalobaki kete tosambela mpe mpona mokonzi bible ekuti tobiki prier pour vos ennemis elingi koloba teke ngai nakoteli nazwi part na ye te ndeko na ngai yo kolinga ofanda bomona kaka coup d'état na mboka esalemi okosepela nango te parce eloko wana eyaka na makambo mosusu ebele mabe lisusu na mboka na yango wana nga message omona nzambe apesanga mpona Félix nulle part alobiki aza mosali na ye nulle part alobiki aza moponami na ye non
yayebi ke eza na message moko nzambe kutu alobelanga kutu mpona makambo kutu ya Félix avant kutu yazwa pouvoir nayeba kutu te ke Félix moto akozwaka pouvoir na 2016 nzambe azopesanga message azoyebisanga ke wana président na biso Kabila nano atikaki pouvoir tazana na pouvoir azoyebisanga na elinga kutu ebi kutu eyeba élection eza na Congo nayebi te na 2016 azoyebisanga ke président oyo akoyaka nazalaki mpe na Kinshasa mpe te nazalaki mpe na Congo mpe te nazalaki libanda mpe ya mboka mpe kaka nazalaki libanda mpo nazalaki nanga na Congo te mazobisanga ke président oyo akokota na mboka na bino Congo après oyo aza awa président ntango akoya na mboka na bino kokóma na pasi esu makasi koleka atandisinga mboka ekomi na pasi président azwi pouvoir mboka ekomi na pasi bato bakomi konyokoma makasi bato bakomi kosufuma bato bakomi kokufa mpe mingi atalisinga bisitu na bakota bafrontière nde mwa alobaki abisitu na bafrontière bato babanda kokufa mingi banda koboma bato mingi ezali kokufa ya bote ezalaki ya koboma babanda koboma bato mingi kote ya bafrontière ntango président wana akokota après Kabila banda koboma bato mingi apres na ndoto batalisinga mpe Kabila azoseka alobi bazwiti nazalaki na pouvoir baloba kaka oyo nalonga siko nalongo eti nanu basouffrir te bakosouffre ye mpe azokoapuya babi nanu basouffrir te bango nazalaki na pouvoir baboyanga oyo ye te ale motu na bango akoti oyo azela bakosouffrir ya suka Kabila mpe bandai koapuya apres bato akoma kutu koloba tami kutu ata ye azala na pouvoir ke oyo akoti oyo me ntango apesaka nga nkombo ya président te amesangaka président moko akokota après Kabila nga nazali na libanda na mboka mpona 2018 eye kosalaki azwi pouvoir na bi nzambe alobaka nanga ke président akokota président wana mpoke kosouffrir mene banda kotamwani te eza bien azwi bona bi bon nayebi te soki nanga nzambe echange me ngai nzambe alobaki na ngai président akokota après Kabila bato bakosouffrir pasi kokóma makasi na mboka mpe bato bakokufa mingi surtout na niveau kota na bafrontière bato bakokufa mingi mpe président wana Kabila akobanda koseka bomoni makambo ekomeli bino abi tota après mikolo bakoma tozosouffrir na bia omoni nzambe soki alobi likambo ayebaka ata santa ya moto ayebaka donc makambo bomoni oyo bonabona bo eza nzambe ayebaki yango depuis ayebaki neke kozala bongo ayebaki neke kozwa pouvoir mais pouvoir wana bato bakolela donc nyonso tu wana nzambe na biso ayebaki wana na 2016 tant tokomi na 2020 de nzambe aye koloba na nga susu mpona na message na utango message na utango na 2021 message na utango pesa wana oyo nalobaki ke atalisinga mboka na biso ndenge eproduisaka ezokoproduit bamatière précieux tout place na bake nakangi parenthèse mokonzi ya mboka nakangi parenthèse ezalaki nini ezalaki azotalisanga ye azoyebisanga ke omoni mboka na bino ndenge eza na richesse na bobo ebénéficie mpo nango te ye mokonzi ya mboka na bino Félix akomaki corrompu akomi corrompu alobi nanga mokonzi ya bino Félix akomi corrompu nga nzambe na marejete ye le mot alobaki yango na rejete barejetaka moto nini moto azalaki na ndako apo barejete libana azalaki malamu akoyi kosala mwa mabilo bayebisinga mpe te soki asalaki nini ayebisinga te ayebisingaka ke aza mokonzi na bino akomi corrompu Tshisekedi akomi corrompu nga nzambe na rejete c'était ça bamessage nazwa mpona Tshisekedi ka yango wana ibadongo nyonso bazolakisa te kaza wendede après na oyo aye kopesa nkoto coup d'état donc c'était ça na bato batunaki question wana donc tokende mpona kolobaloba mingi te et na koprofite na banda mpe kana wana vana banda message noza nango c'était na vidéo nasalaki bato batinenga bavidéo mingi bato mpe batinenga baaudio mpe makambo ya bacoup d'état bisanaki ya solo mambori bacoup d'état oyo tala kutu eza préparé bona boye bazokana les 30 ceci cela nga mpe mamona ekosirapele bia nzambe mpe alobaka na nga likambo oyo nabosanaki kutu ayebisaka nga c'était na janvier 2022 na mois de janvier nazolota ndoto baotalisanga na mboka na biso Congo bazotoloba na nga soki festival moko ezosalema sikoyo ntango festival wana esalemi
bato baye ebele bazoyemba babino baye ebele bafandi deja na baozela mokonzi abima bamona ye bato bafandi mokonzi azoya te apres des personnes bakomi obendela na coin nini baoba na sese mokonzi akufi nde tokopesa bato sango ndeni ke mokonzi akufi bakomi oluka nini bakoanonsele bato sango ke mokonzi akufi entre ta bato batondi ebele kuna na kati ya festival baozela mokonzi abima sango komi kopanzana apres mboka mobima komaki kolela mokonzi akufi donc ezalaki mort moko brusque donc na makambo nayo komona babisinga o le 30 juin na bia me balobaka nanga festival donc langage ya nzambe na langage ya bato nayo baka souvent ezalaka ndenge moko te donc tout le 30 juin oyo na makambo nzambe alobaki nanga festival na makambo le 30 juin ezobalana donc journée wana ndeka nzambe abi tosambela tozalaka na prière kaka afaso ke mabe ekoma te pourtant mpe bato bao batinga na video bao banangaki babibi ke le 30 juin mabe moko ezokana kosema sesisela bon bango nde bato baza baprocession na oyo ya bango nga oyo nga nzambe atesengaka yango wana ke festival baozela mokonzi ya mboka abima mokonzi ya mboka babomi ye akufi bon toke sikoyo le jour dafa dernier on asalaki message oyo nalobelaki concernant oyo ya parce que et c'est publié jour moko je sais pas comment expliquer ça dernièrement on a kosala message on a kosala ya suka oyo on a nzamba bito sambela mpona mboka ceci cela ezalaki le 18 le 19 nango nzamba aki kopesanga message aki kolobela ngai c'était tokandaki kosambela tozalaki na kati ya jeune prière tofukami tozosambela ntango tozosambela nde nzambe ayi kofungola nga miso bandi otalisanga nazomona nzambe azotalisanga munduki moko molai makasi munduki wana ekokozala na mpona explikango bi ekozala moni divan ya des chaises divan kiti ya divan ya des chaises mulai nango nde mulai ya munduki wana ezalaki mulai ya bongo sikoyo namona mo nde munduki ezala na esika kosimbela nde basimba bango batire tous les deux côtés nango ezalaki na babisimbeli wana ebele wana sikoyo nazomona tous les deux côtés bato bazalaki bato basimbi bapeta bisimbeli wana ya munduki wana kutu basimbi vision namonaki yango wana ya munduki wana mulai tena kotala vision nde nzambe azobisanga ke ye nde aza munduki wana eza ye nzambe oyo aza na posa biso nyonso tosimba mpona kokweyisa bonguna na biso mpona kokweyisa banguna na biso bato bazobundisa mboka na biso Congo donc munduki wana eza ye moko yesu nde ayebisanga ke te ayebisanga ke eza lokola David oyo akwesaki Goliath ye nde libanga oyo David abwakaki likola donc eza libanga ya David oyo akwesaki Goliath de la même façon osanga ke munduki wana eza ye oyo wapi oyo ezolinga biso tosimba munduki tosimba ye nzambe mpona kokweyisa banguna na biso bonguna wazokomisa kokombata mboka na biso Congo c'était ça et tokontinue kaka kosambela ndenge ezalaki journée yango ya 19 elekaki tokomi journée ya lundi nango tant tokomi lundi temaki nazalaki un peu fatigué nazalaki ya kolala tokomaki ba 11h passé toke 12h nzambe ayekolamusanga azobisanga lamuka osambe fatigué makasi lamuka osambe otelema ndete atelemi boye nasambela ayebisinga kosanda na mbetu te kita na se osambela insistant temaki ezalaki makasi nekokita na se abi kita na se na mbetu kofanda na mbetu te kolala kita na se osambela obi ebima na chambre na yo osambela nde nakiti na mbetu afukami na se na bando osambela ntango osambela na monso wandi kolakisanga sikoyo groupe ya bato basi na mibali basimbi minduki omonde babasoda bazala kama ntomona na babalabala awo bato baosala bamarche soki moni basoda nde basimbaka baminduki basala bali babanzema na bango na ye
Parce que atesi mazaki ebele basi na mibali na kati bamélange basimbi minduki bazosala oyo tomona basoda basalaka wana ntango namoni vision wana bi aza na mposa asambela mpona mboka soki nzambe aza na mposa asambela mpona mboka mbala moko soki nabandi kosambela sikoyo mpona mboka sikoyo ntango nazosambela mpona mboka nakontinue kosambela mpona mboka directement nzambe abandi kolobela nga sikoyo azoyebisanga ke il faut bosala jeûne prière mpona mboka to jeûner tosala prière à jeûne prière tosala jeûne prière mpona mboka to jeûner mpe tosambela mpona mboka na biso Congo yango message oyo nzambe ayaki kopesanga le jour wana le 20 wana yango wana na bangonga ya 12h e alamusinga atelemusinga apesanga message anke to jeûner mpe tosambela mpona mboka donc prière avec jeûne il faut selema mpona mboka na biso Congo. Après c'était ça ntango journal elekaki non journal elekaki tona bapoka nango biso ntango naosambela dezamba atalisinga lisusu atalisinga lisusu groupe lisusu ya bato lisusu deka tomona na batv wana dika bazotambola wana bayoutube bareseau sociaux baza bagroupe ya bato biloko na mitu na bamemi biloko na mutu bazokima omoni bato bakimaka guerre nde bakumbaka bango bakoki kokumba bamemi bongo nde batalisinga lisusu donc image yango bake foto aza koinsiste ke fo tosambela mpona mboka na biso Congo il faut vraiment tosambela fo makasi mpona mboka na biso Congo. Ok, c'était ça. Tosambela mpona mboka na biso Congo, c'est ça. Bon, message ezalaki kaka wana mokuse oyo nabi koloba lisusu bandeko eza ke nzambe soki azoloba likambo ayebi pourquoi azoloba ayebi pourquoi aza koinsiste ke tosambela ayebi asalaka likambo te sans kotalisa bana na ye soki azoloba ke tosambela seke azoye moko azoyeba deja nini yango biso moto ezomona te apesa exemple ntango be makambo ya message napesaki ya ba 2024 makambo ya kosala mpona mboka na biso indépendance spirituelle message wana ntango natiaki yango na YouTube ntango natiaki yango mpo ezwaki complication okende ezwaki complication bato mingi ezalaki na Facebook na nga mpe na bato mosusu natindaki ya kotinda yango nalobaki na deuxième video ke soki oza nango te mpo na video na nga eza te soki oza nango te okomelanga na tindelo parce que ezalaki te ekomaki na nde kotinda bato kotindela bato wana bayebi bien bango bakomi kobenga nga ta makambo olobaki yango esalemi donc ntango nzambe apesaki message wana toyebaki te ke basekret ekobima me alobaki population ekose révolte bato na balabala leo tozomona bato na babalabala leo tozomona nde population ekomi korevendike droit na bango leo tozomona nde makambo nyonso to ebimi na pwasi omona donc nzambe soki azoloba likambo tomitunaka te koya ndenge nini ekosema ndenge non ye moko ayebi nini yango ekosalema mpe ayebi soki azoloba likambo aza koinsiste ayebi le pourquoi donc yango bana nzambe totelema na prière bitumba oyo tokolonga ngoka na prière eza na masasi te na masasi poka na biso kongo kolonga te mais na prière nde elongi ezali soki totelemi na prière ndenge abike tosimba ye nde munduki ye nde munduki ekokweyisa monguna na biso ye nde munduki ekokweyisa président wana président otobaka koyana munduki wana nde moto kokweyisa ye ye nde munduki ekobenga na bango nyonso tu ndenge abaki akosokola mboka kobenga na bango nyonso tu tokotika biso mpo tojour na babie na biso ye nde munduki wana azosenga tosimba yango fo totelema na prière jeune prière ndeko esika oza sala jeune na prière mpona mboka na yo Congo jeune mpe sambela mpona mboka no Congo jour mpe ya le 30 oyo ndenge kaka alobi mpe bato bazoloba le 30 na lakisinga festival me bato bazobaki oyo le 30 indépendant eza kaka yango moko kaka eza nango kaka yango moko kaka ke le 30
mabe moko ezosannonce. Donc eza eloko jour moko ya foto tika ngo na maboko ya Nzambe oza sika bisika nyonso oza journée wana le 30 tika kango na maboko ya Nzambe eke Nzambe azwa le devant eke Nzambe jour wana vraiment amikonisa aépargne mboka na nyonso tu monguna kozala azokana mpona jour wana ele 30 kosambela kaka mpona mboka ndenge alobi elonga na biso eza kaka na losambo soki tosambeli ya kosaka te soki alobi likambo abi pourkui azoloba ye moko Nzambe akobundela biso likambo mosusu bandeko tokaki Nzambe azoloba na biso kuna moto mosusu mpe akomante na moto mosusu akomante na nini na nga alobi ke prophétesse moko ya Fayulu akenda ndeko nga aza prophétesse ya Chilombo te Chilombo te naza prophétesse ya Félix te nga ndenge kosala mosala Nzambe abisinga na sala soki Nzambe alobi na nga loba bebe nazana te mpona kobakisa makambo mpona kosepelisa bato bongo te donc yango wana eza na tosambela mpona mboka na biso Kongo Nzambe ye moko akobunda Nzambe amapinga bazobenge Éternel des armées babengaka Éternel des armées pamba te vedi aza na armée céleste ne bandeko Nzambe nga Nzambe atalisanga armée céleste na 2019 na 2019 atalisanga armée céleste ne azotalisanga nazalaki kolota na ndoto mona mona atalisinga azalaki na kati ya na ndako esika nazalaki directement na mire nanga namoni écran moko ya monene makasi na mire écran monene esika nazalaki na ndako ya salon écran moko monene na mire donc naotaka na kati écran wana namona makambo eleka libanda na mokili namoni batalisi image ya poto eza kuta bato mosusu nayebisaki ya makambo batalisinga baimmeuble olakisa poto kwa baimmeuble mpenza baimmeuble batalisinga sikoyo bato likolo baimmeuble baochacha bamoto bazocha bamoto likolo baimmeuble wana immeuble bandi kozika eza kosefondre bato mpenza kona minduki immeuble ezozika eza kosefondre nga nagangi na kati ya ndako nabi Nzambe oni nazomona eske bato baza na kati ya ndako ubie bato baza na kati ya ndako bato baza na mapango bamononga nazomona eske bazomononga nazomona ke libanda eza deja mabe libanda eza deja koyinda nabi Nzambe naluka nabimaka da namikimelaka ngape naluka da nakanga da biloko deja namikima da nabima nakenya de Nzambe po danger ezoya bokoza boza na kati ya ndako bazotumba da kuna bazotia bamoto po oyeba te boza ya ndako mbala moko Nzambe andi koyebisa ngai alobi oyo ozomona eza armée céleste eza armée na nga moko Nzambe apo abandi otasanga so mapata natala mapata mpona mone bango likolo natala mapata liboso ya mone bango mpena ntango batie bamoto apone komona bango mpena na mapata mpenza naota mapata naomona bango na baminduki na bango naomona bango na mapata na baarme naomona bango na mapata kasi ko naterine nazotala nazokama na mapata apo natali boye namoni bango suti amonaka mapata ezongi normal namonaka mapata normal apo balobisa bi oyo ozomona eza armée céleste baza na mapata nga moko Nzambe na bombi bango na mapata oyo ntango ngongo ekokoka na kotinda bango bakoya kosala mission oyo nakotinda bango na mokili mpo to ozomona na kodétruire yango na kodétruire bameuble bomona na kodétruire yango ekosefondre ekosefondre nazotala sikoyo nazokamwa nazozela ngonga ekoka ngonga nini ekoki te wana bombi bango awa ntango ngonga ekoka nga mona kotinda bango na kodelege arme na ngai baya kosala mosalo omoni ya kodétruire baimmeuble après ntango place wana esili aye kotasisanga siko afrique nde siko azobandanga biere afrique bozokima bomona lokola boza na sécurité te bokasi kola poto nde boza na sécurité na afrique boza na sécurité te afrique ekotanga ekoya na te ekosenga bozonga na afrique bomona na sécurité te eza mabele na bino eza baorigine na bino eza bisika bobotama eza baorigine na bino kuna nde bokozala na sécurité kuna nde bokozala protégé kuna nde bokozala na sécurité mpo bapoto wana kuna délégation na nga baarmée céleste na nga naotisa délégation na nga baarmée na nga ekoya mpe kotumba
Donc Nzambe oyo tobelela ko l'Éternel des armées azalaka na armée céleste na ye mpo atinda armée wana ya abondela biso na mboka Congo nini yango ozanga ye aza Nzambe ya makoki ezanga ndelo aza na makoki ezanga ndelo asalaka makambo na ntango totanga mpe na bible tozotanga mpe na ntango ya bana na ntango ya bana ya Israel abondelaki bango mira Jeriko ekweya abondela bango alongisa bango na bafilista alongisa bango na bamanja neti makambo kilikili so otali na mokanda ya Josue okomona yango so otali na Josue chapitre 10 okomona yango ndenge abondeli bana ya Israel. Donc c'était peu ça tokotanga totanga Josué chapitre 6. Totanga na Josué chapitre 6. Il est le lobby. Josué chapitre 6, c'est la première verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites des tours de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissement, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Num, appela les 5 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites sortir. Bon, de botanga ngo mobimba tina Josué mobimba 6 mobimba tina suka bomona nde Nzambe akwesaki mira Jéricho wapi ezalaki kokoya te bakolo Jéricho bamo bazotuta tolo boleka te mia na biso mais kolanda kaka bainstruction Nzambe apesaki yango nga nayebisa bato chaque jour ke Nzambe azala Nzambe baprincipe soki ozotambola na baprincipe ya Nzambe ozosala volonté ya Nzambe oza molongi na nyonso to kolonga soki tolandi ka ndenge azoyebisa biso ke bosambela soki tomipesi kaka na kosambela ndenge abi na biso ke tosambela bandeko toyebake tokolonga guerre oyo tokolonga nyonso tozosema na ese tokolonga mboka na biso ekozala libere parce que toza na Nzambe oyo alobaka mpe akokisaka toza na Nzambe oyo atonda nguya toza na Nzambe oyo aza na nguya koleka banguya nyonso to na mokili otomona c'est ça so mpe totangi na kati ya Josué 10 tokomona ndenge Nzambe bango mpe koto bana Israel basuivre bainstruction oyo Nzambe apesaki mpe basali nini balongi Nzambe ye moko abi akolivre ata mpe bango alivraki bango mpe awa azoba na premier bi ne le craignez point. Montez, on a sauté 4. Josué 10, 4. Montez vers moi et aidez-moi. Et aidez-moi afin que
nous frappions Gabaon car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois, or bazo ba bien que Josué bande kotanga na nzambe bamesana ekolonga bazolonga kaka. Sikoyo bato bayokeli bango mpe motema mabe. Baseli bango mpe sulikita. Eza mpe lokwaka makambo na biso. Bango nde tobandi kokubundaka na mokonzi moko oyo. Yo ozoma mboka na biso boye bakoyoka nde bakoyoka na bao bazala na nsima na ye wana bakoluka mpe basala mabe na mboka na biso Kongo neti mama bacoup d'etat ezaka ye moko te baza ebele babatemi na nsima oyo bazotiki na sese sabo me na nyonso bakosalaka nde bakosala bapeyi kaka bapeyi ekosangana na mpona malere ya mboka Kongo bayebake nzambe na biso esi atelemi nyonso bakosala bakobunda nde na nzambe mpe bakolonga biso te neti awa bo balukaki Josué babundaki na nzambe mpe balongaki te mpona espace tanga otangi Josué 10 otangi Josué 10 mobimba otangi Josué 6 mobimba okomona nzambe alivraki banguna na bango alivraki ndenge alivraki banguna na bango ke balonga bango ndenge mpe akolivrele biso pays wana ndenge mpe akolivrele biso baoyo nyonso tu bakosalie na pays wana mpona kosala mboka Kongo mabe nzambe akolivrele biso bango bakokoka biso te biso nde tokolonga bango mpo toza na nzambe donc video na nga nasala lelo yango wana tosuki awa me nazalaki na posa bandeko tozolobaka na bato ke tosambela me eza mpe na bato mosusu mpe tosambela kosambela oyo bato abandela kosambela wapi abandela kosambela naloba nini epa nzambe yango nazalaki na posa koenimera tamo makambo moko ya moke eza nango ebele te mwa moke kaka ezaka oyo te nde fo tosambela priere baformulaka yango me ekoki mpe kosunga nayebi te bato oso bayebi kosambela te eza na bamisusu bayebaka kosambela mosusu mpe bayebi te parce eza mpe na message moko na YouTube nango nzambe moko apesanga na année passé 2021 ke yebisa bana na nga basambelaka ebele bayebi kosambela te ebele baosambela bien te ebele baosambela te ofana oyo baka nzambe likambo na nge umeli comment tu pries ozosambela ndenge nini ayebisinga mpe ezanga kwa moto aza na telefone oza na telefone oyebi kobengela te do mwa mokie mpona mpe espace mwa makambo moke eza awa ekosunga mpe kaka tokosambela nzambe arenverse bapuissance satanique nyonso tu na mboka na biso tokobela nzambe akita na bafrontière nyonso tu ya mboka na biso Kongo tous les 4 ya mboka na biso Kongo nzambe amonisa bonzambe na ye na bafrontière nyonso tu ya mboka na biso Kongo mabe oyo bazokana kosala na mboka biso apatia bafrontière ezala ni lesanze fe kokisama te nzambe alongisa biso nzambe afrape bango d'aveuglement oyo bakoyenga kokota na kati ya mboka na biso na makanisa mabe toyoka bazolinga bakota misusu mpe esi bakoti oyo baza na makanisa mabe mpona biso nzambe afrape bango d'aveuglement balonga biso te bamona biso mpe te baplan na bango échoué bazala confondu nzambe apoursuivre mpe na français nzambe apoursuivre oyo bazokana kosala biso mabe bango bazokende na bareunion molili na bango bakende na bareunion na bango molili bakesala makambo kilikili ya mabe na butu mpona koya kodetruire mboka na biso Kongo nzambe alanda bango tina bareunion na bango molili bakenda kosala baloge na bango bakendaka wana parce toyebi ebele baza na bakisi basimisimi bakisi na bango bazoloka mboka na biso kina kuna este kuna ekomaka lokola mwa site moko ka ya makila bato banda kotanga kuna mpo epesa bango basuccès na bapouvoir na bango emeteni bato mosusu ntango molai na bapouvoir bakomelaka bapouvoir na bango bazomonaka na makila ya bato bazotangisa bato na baeste nzambe wana confondre bango akota likambo ya este akota likambo ya mboka na biso Kongo nakokande mabaotana bote bandeko bolimbisa bosi
donc na bida tubela nzambe tile kate kwa mboka na biso Congo nzambe tobela moto na nzambe nzambe anokisa mvula ya moto ne na kati ya mboka na biso etumba nyonso tu baloni na kati ya mboka na biso Congo biloko soko baloni spirituellement na kati ya mboka na biso Congo eza na makambo tomona na barealité ya mboka na biso kuna atela makambo tomona pila mosusu bato mosusu baodekla bozotelema te bozosala bamarshe te balonalona babiloko mpo lalisa bapongi moto afandi azoraisonne kaka musique moto afandi azoraisonne kaka baloisir na place ozwa makanisa koraisonne mpo na mboka Congo azwa conscience akoluka ndenge nini mboka na barevendike do ya mboka Congo biloko na mito bato balongoli biloko mito bato balongoli po bato bazwa conscience te tozalaka tozolala kaka mikolo mpe ezokende bane ezokende bato bazokola baabota bana baanuna bana bazokola bana bazobota génération mais bato balalaka pulu balukaka te bayeba mboka na biso tosali mpo mboka na biso etelema nini balona daya babiloko na bango molili basasala baseremoni ngo basasa na kati ya mboka na biso wana ke bamvuta mboka basanso okosala mpo bato bazala kaka na distraction bato bazala kaka na distraction mipesa oyebake mboka tosali mpo mboka etelema te moto na nzambe ekita na kati ya mboka na biso Congo etumba nyonso tu balona etumba nyonso tu maloba nyonso mabe badeklara na kati ya mboka mpona koemprisonne biso spirituellement mpona kosala soki nini yango basala yango nde bayebi nzambe amonaka partout atumba nyonso tu balona na mboka na biso Congo mpe nango tobela mpe makila na Yesu esokola mboka na biso nzambe apurifie mboka na biso makila na ye mboka na biso epetolama afike to vivre oyo alaki biso tokota na kati ya indépendance oyo alaki biso spirituel tomona loboko na ye mpe koma bike tobelela ya simba loboko na ye tobela nzambe asimba loboko na kati ya mboka na biso Congo edetruire misala ya satana nguya nyonso mungu na satana po tomona loboko na ye nzambe akota likambo ya mboka na biso Congo atumba toutes les deux étrangers obamemela biso na kati ya mboka toyoka bamasolo mosusu bamemi naboyi natanga nango bakombo te bamemi banzambe moko ya banzambe mipaya na mboka na biso Congo wana mboka wana eza mboka bato bayebi nzambe mboka bato bakendaka bamangengenge mboka bato bakendaka baluzizila mboka bato bakendaka baetandasi bazokende parci pala koluka nzambe kuna bango bamemi banzambe mopaya na kati ya mboka na biso Congo ememi biso malédiction likolo badies étranger bapaya bamema kuna na mboka Congo moto ya nzambe etumba badies étranger nyonso to wana ezika banzambe mipaya nyonso to ezika mboka na biso ekangolama nzambe abotola mboka na biso Congo na maboko ya banguna na biso nzambe abotolela biso mboka na biso akende abotolela biso yango na maboko ya banguna abotola maboko ya diable azongisela biso mboka na biso mabela bakoko ezongisela biso pouvoir mboka na biso ezongela biso moko tobanda kojour na mboka na biso nzambe abotolela biso mboka na maboko ya banguna nzambe avange biso nzambe aza nzambe avanjaka bana na ye avanja banguna bamardoche na mokanda Esther atelemaka tomba amana avotaki lo moko mabe contre le peuple juif qui a détruit bango nyonso to babelelaki nzambe kaka biso te tobelela ye bo nzambe wana telema avanja mboka avanja peuple juif adelivra bango banguna na bango bayebi songo bango bazwaka neutralize bango na bango amani oyo kaka lokangaka boma Mardoche bakufaki na motambo ne ye moko nzambe avange bacongolais tokufi mingi trop c'est trop nzambe alola atelema avange biso na bo bato batangisa makili ya peuple congolais nzambe avange biso contre bato baboka na bango aussi dans le bien nzambe intervenir na makambo na biso aussi dans le bien tosomba mpe mpona journal le 30 juin wana nzambe azala rendez-vous nzambe amimonisa likama moko te sema na kati ya mboka tokobela mpe moto tobela nzambe adétruire baplan surtout mungu na bongisi na 2022 tina ba 2024 na ndenge alobi bane oyo nyonso to etikali 3 ans oyo bazokana mabe contre vie na biso contre mboka na biso nzambe alongola nyonso nzambe alongola babongisa mabe na 2022 ti bave 2024 ndenge alobi alongola nyonso tomona loboko na ye
nzambe apikolo surtout balonia mabe na mboka mosusu tolobi nzambe alandela mboka na biso esika bakanga ngo en otage bisika bazwa bakela kota bafina na bango moi bakotaka wana baloba maloba bazwa mboka na biso bakanga ngo en otage nzambe akende kolandela mboka na biso akangola mboka na biso esika bakanga ngo en otage akangola biso mboka na biso azongisela biso mboka na biso adelivre mboka na biso nzambe arenverse banguna na biso pe baplan na bango nyonso tu wasi nalobi kotanga bonga na kokala nanga te bosoi bolisa kotanga boye tosanga ma donc c'était ça oyo nazali na posa kokabwa na bino bandeko ndeka nzambe alobi togene mpe tosambela mpona mboka na biso kongo akomimonisa totali a natangi vraiment te natangi te mpona espace mais tokotanga mpe mokanda ya Esther makambo nzambe asalaka na ntango ya reine Esther na Mardoché to balingi baboma bango solo wana mpe otemeli yango na priere na nzambe akomimosa mpona mboka na biso kongo akanisela biso mpe totangi awa na Josué 6 mobimba Josué 10 mobimba okomona nde nzambe alivraki banguna na bango nzambe alivre mpe banguna mboka kongo alivre biso banguna biso tolonga bango obstacle moko tisema tolonga bango nzambe adetruit bakeni kosala na kati ya mboka na biso kotangisa makila ya bato keyo kurete sema kini esalema nzambe abundela mboka na biso alongisa biso yango nde makambo toza nango mikolo ekosambela mpona mboka nde nzambe pabi jeune priere bandeko sala jeune priere mpona mboka na yo nzambe wana akopambola yo na soki wana nzambe apambola bino ya mingi bandeko bopartageaka bavideo napesi merci na bato nyonso bazopartage bavideo eza évangélisation ozomwa yo ozomwa partage otindeli moto video non eza évangélisation ozomoko ozosala bopartage bavideo merci na bango basabone na kati ya chaîne oyo nzambe na nga mona bino apambola bino susu ya mingi koleka bato na bavideo ozoya na nsima nzambe topesi yo merci mpona masomesa ndenge osalaki nga ngolu ya kotema liboso bandeko na ntango oyo apartir ya video oyo zala nzambe na biso kota likambo ya mboka na biso kongo kombata ozokombata mboka na biso kongo koyesa baplan mpe baprojet nyonso satanike na kati ya mboka na biso kongo pikola oyo nyonso tu eza yo te na kati ya mboka na biso kongo moto ne consume oyo nyonso tu balona na bandeko bato mobili na kati ya mboka mpona kofaire souffrir peuple congolais mpona kozongisa biso na nsima mpona koaveugle biso ke tomona te tomonaka mosika te torezonaka kaka tera te torezonaka te ntoki kosaki mboka na biso mpe bonga makaniso na balongola nzambe ekota likambo na biso bundela mboka mpe elongisa mboka tokozanga kokumisa kombono te petola mboka na biso kongo epetolama longola makama nyonso bazokana ya coup d'état longola makama nyonso bazokana le 30 juin papa bana oyo bazala protégé protéger peuple congolais biso bakutami natiki basoda ba FARDC baza na bitumba makila na yo kuvi bango pe peuple surtout baza na este kuna makila na yo kuvi bango masase mona bango te makamezo bango te bazala protéger na yo bitumba biso ezala ya yo obunda so elongisa biso olivaki bango na Gédéon livre bango na peuple congolais maboko na biso olivaki bango na ya bana Israël livre banguna ya mboka Congo totemone bonzambe na kombo na Yesu amen bye.